Matondo mingi balandi ya www.radio-nbs.com. To bandi lelo bongo mokolo ya oyo to bengi na lopoto vendredi. Tozali bongo lelo vendredi décembre, le 23 décembre 2011. Nangonga, il y a 11h20 des États-Unis, la partie Est. Tous allez bongo vraiment en direct, na studio, na invité na biso spécial, et puis allez journée moko, il y a table ouverte, table ronde, où il y a kisi ke, ils allez débat, où il y a parler, likambo, il y a actualité, il y a mokolo, il y a lelo na mboka na biso ya Congo ya Afrika spécifiquement na Congo oyo tozali bongo na makambo tozali koleka kuna après élection yango tofungoli bongo table ronde pona ba nyonso oyo bazali bongo na mwa koni na mwa motuna akoki kokota akoki ko adresser yango toza sikoyo na mbuta na biso nzambwana oyo azali bongo invité na kati na radio oyo azali bongo pe na ba vision ya kwende kosala azala bongo gouverneur ya lobby ya mboka ya Bakongo na ebike bomonaka ye mingi na ba YouTube bomonaka ba message na ye mosusu oyo azali na yango penza besoin ya komona na YouTube et puis oyo amonaki ayokaki makambo na ye mosusu encore une fois c'est une occasion oyo azala pour ça tout na ye question na sujet wana akope ko tuna pour ezali table ronde mais to ko s'adresser penza mingi na point ya
ya makambo les kanango d'élection na mwezi sa manamboka na biso, mais ça n'empêche pas comme yimo kwa azawana azali futur candidat ya gouverneur ya Bas Congo. Alors il est là, tout le monde vous allez kolanda biso sikoyo, vous allez penza en live le 23 décembre 2011 tozana na studio na kati ya radio nbs.com. Donc bandeko balandi tosengi bino matondo mingi na ndenge bozwi kovanda bongo liboso ya ba radio na bino, na ndenge bopesi biso tango ya kokota na bandako na bino, et puis bolanda biso na bana nyonso balingaka radio na biso oyo tozali na yango na tango ya tongo ya lelo. Mbote mingi na mbuta na biso, mbuta toko mfumuku Kongo dia totela oyo azali bongo penza na kati na studio oyo apesi biso penza opportunité oyo encore to sangana na bino bandeko na biso na mokona lelo pona ko travailler na niveau ya radio. Matondo mingi na bino balandi nyonso oyo bozali kolanda biso, matondo mingi pe lisusu na babuta na biso nyonso basala na kati na radio na ko profiter occasion oyo pona ko pesa matondo mingi na mbuta na biso, mbuta ndombele, matondo mingi na mbuta na biso nzambwana ndengo yeli biso ara mokona lelo, matondo mingi na mama na biso bayela biso na libota ya sika, mama wa mama mati na ebiki kala mingi te bokosila komona ya kosila koya, matondo mingi na mbuta na biso na ntilulu, mbuta le messager oya ila biso bongo message ya mfumu Kimbangu, le messager de mfumu Kimbangu, matondo mingi na papa na biso papa Kuda, matondo mingi na bandeko o bazali bongo na kati na mboka ya Congo, na mboka ya Afrique, na mboka ya Asia, pe na mokili mobimba o bayokaka biso nazali kozongisa bongo penza matondo mingi, matondo yango penza tokoyamba bongo, tozali bongo tokoyamba bongo batu ya mingi, tokoyamba bongo mbuta parfait, tokoyamba bongo bandeko na biso ebele o tozali na bango o bakokota na kati na mokolo na lelo na kati na studio na biso awa, mbuta na biso nzambwa na yeli biso, matondo mingi na batu nyonso balandi o balanda biso na zonsi bino matondo mingi na ndenge balanda biso pe na pesi no ba mbote mingi tika ete nzamba za na bino tubiki biso surtout ba congolais tozo passer ba momoko difficile, bandeko na biso bazali ko kufa, bandeko na biso bazali ko mona pasi, ezali ko sala biso nyonso pasi na kati ya mitema, tumona likambo ya eponi mokonzi ekoma na biso likambo ya bibembe, reza la biso likambo ya esengo nde tomona ka baninga basalaka ya biso ya mboka na biso Congo epona mikomi makamba bibembe ekomi likambo baliwa tango ni ya 2006 mopona mizalaki bibembe, 2011 mopona miso bibembe yango pena na tuna pena na ba surtout mbuta na biso azali awa yim talinga sala su carrière politique oyo, est-ce que mbuta nzambwana yo peso mopona mina yo so na soki na mbula nini ekozala ya gouverneur ekozala peso ka bibembe mukonisi ko to kosepela na bopona mi oto sala na mboka na biso mbuta nzambwana yo lobi nini pona makambo. Merci bandeko na ngai na ndenge bopozi ngai question oyo pe nazali kopesa bino pokwa elamu, nazali kotomba bino pokwa elamu bandeko nyonso bozali connecté sikoyo kati na radio na biso. Radio oyo ekokebisaka biso tango nyonso na makambo etali bisika nini tozalaki na tango ya bakoko na biso pe bisika nini tokomi. Radio oyo boyebi etengana yaka awa na kabolaka mpoke na bino concernant makambo etali kaka ba chrétien na ba deko oyo bokondimaka na makambo ya bokoko te, mais tokotaka pe na ba débat mingi oyo etali culture na biso. Soki tokomi na place ya culture nde place wana toya koyoka na mingi. Soki tokomi na place etali sujet entre ba chrétien na ba ndeko oyo to corriger na kobenga bino so babokokiste te, parce que mama nanga ayebisaki ngai ete soki omoni mutu alingi likambo te tika. Donc soki bandeko bapesa ngai remarque ete bolingi boza kosepela koyoka kombo ya bokokiste te, c'est que toyokani te na kote wana. Alors avec tout mes respects, soki na finga kibino na bokanisi ete komba bokokiste ezali ngapte munda pesa yango me lokwa na lobaka yango soki ezalaka bozwaka yango comme ebetisa bino mabaku. Donc publiquement na sengi bino pardon na kobimisa su kombo ya bokokiste te. Alors mais si j'ai à côté tali culture ngana kosepelaka na bino ya trop, voilà pourquoi mi kata bino boyebi ete ngana komi kobengama les derniers zwa unkuvu ya royaume Congo, parce que grâce na bino nde nasaki ba recherche na iko comprendre ba role nini ntinu zwa unkuvu ajouaki de place on a pena ko répondre yo ete
soki totali culture na biso na pourquoi zwa unkuvu nga na sepela ki na ye, justement c'est pour vous répondre que babiloko o etali favoritisme, babiloko etali kokabola kopona ba injustice. Soki ngai na komi gouverneur na kosala lango te passé na sili kondima esprit ya zwa unkuvu mutu adage na mbanza Kongo elobaki ete ndoti la Kongo wabedisa wayandi rwa kuvu tango basambisaka ye mama na ye amonaki coupable et puis bat bazelaki ete cour royal ekobikisa ye, mais cour royal ebikisaka ete il avait ordonné que oyo mobeko elobi tika mutu wana aza na mbeba azala pénalisé, et cette personne était rien d'autre que sa propre maman. Alors babomaka propre maman na ye elingi koloba ete soki tozongeli culture na biso richesse ya munene ezali na makambo etali justice. Donc ngai ndeko nanga pour vous répondre lokola na limi esprit azwa nkuvu nako kende na ba makambo oyo baleki avant biso bakosala kate pona kondima mbongo pona koteka mboka. Je ne peux pas le faire, et c'est l'une des raisons muteza kotindika ngai ete il faut na tsape misapi na ngai na makambo etali politique oyo poto yeba eske batata oyo baleki avant biso oyo mukanda na biso nzambe za koloba ete à ton âge tu devais être un conseiller, par contre les jeunes gens te conseillent. Batata nyonso oyo baleki ezala na ta mobutiste ezala na ta bakabiliste soki to conseil on comme bambuta na biso à leur âge moko na bango à moins na sagesse ekoka azalité et lelo sujet tabou to ko pasola mpoke na angle nyonso boko lingela mutu nyonso boko yelanga na koyebisa bambeba nini asali sans exception. Bana papa Tshisekedi eye na Kabila eye na mutu nyonso komba police nyonso koyebisa ngai za bane mwana nsemi na kobuka bango na koyebisa bino pourquoi ces gens là ne méritent pas vraiment ya kozala bakambi na biso. Donc na introduction na ngai nde yango na pesi passer et ba na question ngai na retourner mingi na makambo etali oyo Jean Fontaine alobaki na fable na ye oyo eza koloba les laboureux et ses enfants en disant ceci na ko reprendre stance oyo na ko tourner mingi na poko aleloyo. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Congo ezali héritage na biso mfumuki mbangu atikela kibiso. La Fontaine a eu parole na eza koloba ete gardez-vous de vendre le Congo parce que c'est l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Oui, bamindele toko débattre yango basili koyeba ete na mokili ya Congo il y a un trésor caché dedans que tu ne trouveras nulle part au monde. Voilà pourquoi mutu nyonso abenga mazali mwana ya Congo fongola misu oyeba trésor nini yango batu bazya kolukaka na Congo. Je ne sais pas l'endroit awa La Fontaine abakisi, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Oui, bon, comme Atina Souka, mais alors du courage, ba Congolais. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loot. Donc, titango toko koma na souka na kata bilanga na biso mabele ya Congo etonda na ba minéraux. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Donc, awa lelo toko creuser, toko fouiller, toko bêcher poto yeba place nini yango minsu ya mundele ezali ko travailler en collaboration na l'actuel gouvernement, na ba actuel politiciens, tous les gouverneurs de corrompus, tous les ministres de corrompus, tous les sénateurs de corrompus, batu nyonso oyo bateki mokili ya Congo. Il faut bayeba ete batante ko creuser, batante ko fouiller, batante ko bêcher pour l'intérêt des blancs. Mais les autres koyeba soki La Fontaine a la raison pour dire que non. Où la main ne passe et repasse. Place wana tokoyeba soki ba tokotikela ba espace ba passer na ba repasser. Na poko elelo ngai ndeko na bino Joachim Zambwana le dernier zwa nkuvu na zana bino mayele makambo sujet tabu ezalité. Ndeko na ngai ki atoko kuna na zongi sur antenne. Matondo mingi bosili koyoka o ezali bongo mbuta na biso Joa Nkuvu, mbuta na biso Nzambwana Joaquin alias Joa Nkuvu oyo asili vraiment kolobela biso makanisi na ye nyonso oyo asili koloba bosili koyoka ye. Mais mbuta na lingi na tuna mutuna oyo na moni bandandi bazali kokomela ngai awa na asili komona mutuna moko eyelinga yao balobi. Mais bakamwe ke États-Unis
a permettre que ba soda na ye ba kende ko kota na kati ya na place wana résidence na ye parce que ambassade na balo international ils Amérique dans un point tout court selon ba corps ya Varsovie ils Amérique mais à permettre ba tuba kende ko kota kuna ba kanga ba mama bazala kuna ba tuta bango ba kanga bango ba bema bango pi ba fa na bango pe kima est-ce que ils ndenge ni makambango. Merci. Na place ozali komona ete soki 20 esili valeur na yango okoya komona ete ezali lokola pe mungwa esili valeur na yango eza malamu kozwa yango kobwaka yango na libanda. C'est pour vous dire que babiloko bosoki komi ko salema y a une certaine valeur esili kolongwa entre États-Unis d'Amérique na mokili ya Congo qui est l'actuel gouvernement na deux phases na kozula yango. Phase ba mikolo d'abord qui est phase États-Unis. Pourquoi mwana muke akomi koya kosakana na ye kokota na lupango na ye koya kosala ba kamunyoso oyo? C'est parce que ceux qui osape ko se respecter na vie ba tu pe ça yipi ba ko respecter yote. To sili koyeba ete Amérique na se a soni kaka bazali ko lobela to bazali ko la kisa ete bazali la grande puissance mais en réalité ils ne sont plus une grande puissance. Na Afrique précisément na Congo koya komona ete la famille Bill Clinton bazaka na ba non profit organisation na bango oyo ekotunaka mingi na mokili ya Rwanda na Kigali pour dire que bazali wana pona ba biloko ba humanité kosunga batu boye na boye mais okoya pe komona ete mokili ya Rwanda ezali na parapluie ya États-Unis parce que mutu lokola Kagame c'est un général un soldat formé à partir de Washington aliaka awa baliaka na bango ensemble et puis na sima na bango bosili koyeba ete code ya coltan na Congo ezala ngoya koyeba na te mais na Rwanda nde ezali koyeba na sinoki bango batekela biso ba biloko wana na se ya soni kaka États-Unis akoki koloba ete akoki ko défendre ba mama na biso oyo bazokendaka na liboso ambassade mais en réalité rentre chez vous tika Kabila a dominé bino po ete Kabila c'est leur collabo avec Kigali et que na sima Kigali bango nyonso baza ko pafuka kana bango mais ce qui va permettre ete Kabila alongwa wana il faut bazala pesir o azali koya quel genre de participation to collaboration akozana nango na États-Unis pour être États-Unis musuni na yepe même si indirectement à partir ya Uganda soki ya Rwanda eko pangona ebebi mais na kinpe azakolia mais bakomi na point ya ko comprendre ete mutu oyo azako remplacer Kabila na kombe ya Papa Tshisekedi aza presque bras fer aza mutako yuko pesa bango espace ndenge Kabila pesi bango te parce que kiangana Kabila ayebi na ye ete Congo eza na mboka na ye te voilà pourquoi aza ko jouer rôle ya kotia biso barrage pour ete to mona makamuzo leka na Mukongo te et puis à permettre ba mindele ba américain boya na bino na Mukongo kuna boyiba kadalanta ngana za ko distraire des Congolais ici donc aza utiliser pona ko distraire ba Congolais pona kotika este nyonso libre po ba mindele bango nyonso kuna babenda kana bango gratuitement ndenge ba mesana ko benda na tango ya bakoko na biso na tango bakotsaka nini colonialisation donc biloko eza ko sala ete pona bino boza ko mona ete États-Unis baki ko toucher ye parce que ba mama baza wana bongo basali réaction moko te en réalité makambu na bango eza na nkuku eza ko mona na ete ils ne sont pas contents du départ de Kabila alors élément nyonso ko ya pona ko déranger Kabila alonga wana pona bango bakoki ko appuyer yango te voilà pourquoi nos mamans ne sont pas tellement défendus donc réponse na ngande yango wana ndeko na ngai matondo mingi mbuta na biso nzambwana na penza mambo siko loba na siko yoka yo malamu mais mutuna ezali pena mbuta na biso est-ce que mbuta est-ce que wana est-ce que ndenge to landi yo lobi que mukolo ceux qui azo respecter les sous-te et comme na point que bala mikeba ko rappeler sous ko respecter été donc la kisi que mbuta na biso na makambo ya coopération de la kisi que to za soutien te parce que mbuta na biso Tshisekedi vraiment azo solo la bien tende to banalinga na biso ba ko ya ba kinwa que non solo la bien donc azo coopérer bien te azo ko beta diplomatie malamu te yango azo ko réussir te benengeni. Merci na mutuna ya kitoko wana nde tokomi kolobla sikoyo politique parce que politique eza koleka awa na monde il y a deux choses ba contrat tango ekozala ka signer
et kozalaka signame en fonction ya mikanda ba papier biloko ezali wana na terme na yango de temps tel na motu ya boye da boye tout ça ce sont des contrats où mundele amesana kotia biloko na sur papier ba biloko ndenge wana tangu yo ozali kokende ko remplacer kiti ya bokonzi ya mutu oyo asinakisha ba papier ya trop eza kosenga yo mutu ya sika ozali koya oza na prudence ya mayele mingi koleka pona koyeba koma okoleka na transition ya babiloko ya boye na ba contrat oyo existaka déjà ba contrat oyo bien sûr ekosepelisa yo te mais on ne peut rien faire que ba contrat ona existaka déjà et li koloba ete oza obligé de travailler d'abord na ba contrat oyo ezako exister na batu batiaki misapi na ba ona ko signer ba contrat wana. Si j'ai tabou ezalité, c'est l'une des erreurs ezana gouvernement oyo ya papa Etienne Tshisekedi ya kozanga kozala na prudence ya avant ba ya kokoma na niveau oyo na data lilo tozali ya koluka koyeba banani yango basi batia déjà même sapi na ba papier ya ba makambo etali Congo parce que tango ya officiellement okokipe kokata contrat te. C'est un souhait que okata yango, mais en réalité, ekobenda qui pelekese ekobenda ba problème. Et surtout, l'Afrique a déjà un mauvais record international pour na kozala batu oyo baki pakana bango makambo etali papier te, makambo etali contrat te. Alors, ba mindele selon moi, ba moni déjà été papa Etienne Tshisekedi na équipe ne ezali koya baza batu moko balingi ko tourner neti kaka temps ya le mobutisme na temps ya Mobutu ou tomona ki précisément dans les années 70 précisément je pense c'était le mois de mai dans 74 où na mukolo moko manifeste nsele esalemi Mobutu aye wana na ba mobutiste pour dire que bana lelo tous les blancs rentrent chez vous ba bengana bango bako isape ba compagnie nyonso ba ba héritage yango parce que il y avait des contrats précisément avec des portugais des israélites ya ba gazé na bango ya ba compagnie na bango ba supply place ba logistique na utaka il n'y avait pas une transition mbala moko ka ba longwa yo yebisanga par exemple oza en charge ya to oza responsable ya compagnie sucrière par exemple ya Kwilungongo bon nakati kuna toloba ete basak wana bakangelaka basikre eko utaka na Afrique du Sud to na Allemagne yo kati contrat na mukolo moko et puis tu n'étais même pas préparé oyeba koma babendelaka basak opoya na Congo boy na botusa na mukolo moko ba peso administration yango qu'est-ce que tu vas faire ça va eko tourner mais quantité ya basak wana jour eko si la compagnie pe là les place wana des places wana ba compagnon ya eko bebela cette histoire est là et elle restera. Na wana toza komona ete papa Etienne Tshisekedi na ndenge azali koya selon moi j'ai bien dit cela na baradia ndenge na ndenge et j'ai aussi contacté staff ya papa Etienne Tshisekedi na Belgique pour leur dire que bambuta bokeba na place coopération internationale eza kosenga bon négocier il faut ko yebisa batu o bazaja na contrat ko revoir bango bosala sondage bokende même na Chine papa Etienne Tshisekedi devrait aussi arriver en Chine yako kende na makolo nyonso Kabila alekeli yepe alekela yango a garantir bango quand même na mayele avec son équipe tant bako vanda na mesa bako revoir ba formule oyo so yiki pelekese ekoya na mukolo wana eye mais déjà azana kiti mais ne faut pas faire de signal pour dire que biso tanto koya toko kata ba contrat na bango bako zombano na bango toko sala boye na boye biloko oyo et sonner le sanzo donc et sonner ngonga et beti cloche un peu à niveau international pour dire que ba oyo nyonso ba tiba milliards de dollars na bango na Congo ba yeba été avec le gouvernement Tshisekedi ils vont perdre parce que bato ba waza koya avec esprit de collaboration te par résultat ya maloba langa je prends pas la responsabilité menati yango na table boya koya akota na ye tala na tangu ba élection oyo ekoti kipeleke seke sikoyo l'UDPS azana besoin opposition azana besoin ya coopération internationale intervention ya ba étranger ya ba force internationale siko ba force yango bango ba komi ko yengeni ko coopérer bango question munene nazana wana zong sur pas yombu takatoko est-ce que avant les élections en pleine campagne bomonaki ba opposant ba kende ko satante ko poussa na pembeni ya ba coopération internationale nyonso réponse ko zala non sinon que ba coopérant oyo bayaki même na limité chez papa Etienne Tshisekedi pour faire quoi pour négocier est-ce que bayokanaki beaucoup d'entre eux étaient rejetés
mais na data lelo yo na banza limite ekomi ko luka coopération internationale. Donc place on a bande ko na ngai déjà beau souligner parmi ba erreur oyo nga naza ko bamba libanga coopération internationale et simba kité mais ce qui est la ke to se concentre d'abord na coopération internationale pour na ko garantir batu oyo balia kadija na Congo que banabele banabezidi match na data lelo yo engageza la très bien coopération internationale engageza na sima ya papa Etienne Tshisekedi. Voilà, je vous remets l'antenne. Awa cash ezalité moi na mukepe azalité bisonyo soza ko senga pe kilo yo nzamba pesa biso donc ne peut ko sima ba responsabilité politique na mboka wana. Ce qui n'a koya avec l'hypocrisie alors bo voter ngaité. À vous l'antenne. En tout cas, mbuta na biso to sili koyoka yo pena ndengo sili ko misama kanesi na yo ezo engagé ke yo. Alors na mutuna ezali boye. Donc en conclusion, mbuta olingolo na biso ke na Afrika mabele na biso ya Afrika mobimba. Donc ba malheur na biso ba souffre parce qu'Afrique mobimba ezana ngo bien te. Donc ba malheur na biso olingolo ba ezali na problème ya conflit ya ba richesse na biso moko ya biso moko kaka na bato ba ya kozi bango. Obie bato ba linko zwa yango na ndenge ba lingeli ba zwa yango. Ou bien malheur na biso eutu. Donc malheur na biso en conclusion ezali bon mengo na biso nde malheur na biso siko. Merci na conclusion déjà au tiré bon mengo na biso malheur na biso ezali penza bongo mais une chose il faut savoir que les premiers seront les derniers. Mabe mususu ezalaka malamu pe po efongola pe batu nini miso. Donc il fallait peut-être le kana stage oyo poto yeba valeur pe ya mabele ya bakoko na biso parce que eloko soki ozana wana maboko oza ko yeba valeur na ngote meso ko miko perdre yango de okomi ko yeba valeur na yango ezanetika ngai mama na ngai soki asombi sa tama za ko somba saki ya loso je la voyais bat bako yaka mama olingo kende zo mwa de sa kombi kanga na sachet mutalinga ke apesi mais tama ba monete saki tika lika mwa muke de mis ne font comme oh non. Oh, boy na boy tout ça. Mais tant que on kabaka bango ezala ki ebele siko sinde comme une valeur. Donc c'est ça où Afrique est comme na ngo. Mingi kat na biso to yeba ki valeur penza ba mabele na biso te. Mais merci Jésus que ko bima na libanda oyo efongoli biso misu yangwana mfumu kimbangu alobaki na biso ete bayindo bakokoma bamindele bakokoma bayindo. Biso batoye na bapoto précisément. Toye komona makambo ya kitoko oyo mundele azala matérialistiquement parlant ici toye ko lula yango et puis toye comprendre ete biloko bazali na nzoka nde eutaka nango wapi na Afrique. Maintenant la question que nous avons totangi na bango bana biso babotami na bango babandi ba école primaire ensemble gardienne tina ba université ensemble to yebi secret ya mundele ngonga ekoki pote se poser ba question ya koyeba est-ce que Afrique mabele na yango oyo rendre mundele na bisika azali esili réponse que azali non. Maintenant nous devons nous poser cette question peut-être soit courage ya koloba ete toko mabamindele ndombe les mêmes bamindele tozama na poto bango wana bazokende ko luka na Afrique et pourquoi pas yo siko mutoza na poto ozonga pe okende ko sala likewise na même méthode que mundele pe azali ko sala na ba oyo ba perdre ba mabele na bango netka ba na Afrique du Sud na ba place ndenge na ndenge on ne peut rien faire que ba perdre yango mais na biso bana ya Congo chance tozali na yango ete totikali ko perdre ba mabele na biso te tozali na yango kaka ngonga yango ou avant que globalisation mondiale et contre la biso yango wana bomoni bitumba eza koleka na makambo etali Kabila na papa Etienne Tshisekedi eza bitumba ya butu eza koleka awa entre mundele na mutu mwinde. Moi je ne vois pas Kabila, je ne vois pas papa Etienne Tshisekedi, je vois maintenant l'homme noir et l'homme blanc tirer laisser eza awa au cas où to réussir ko récupérer Congo na biso bana 100% ba pire ba bobiso ya bana Congo mundele esili akotika la kotia susu musapine ya salite na Afrique te parce que Joachim Zambwana qui est ici connaît déjà Washington na travaille na nazana ba mindele na yebi secret na bango nyonso elingelo ba ete nazana bezo ya mundele te ngamo naza mundele sikoyo soki to yo compléter makama mfumu kimbangu ete ngai Zambwana na koma siko mundele na kati ya mboka na ngai je ne vois pas là où l'homme blanc viendra commettre ses pattes mais pour le moment oui pour na ba pays mingi ba perdre mais pour na biso bana Congo nous avons encore la dernière chance à récupérer le pays wana. À vous l'antenne.
Matondo mingi balandi ya www.radio-nbs.com. Tous allez penza bongo en live, en direct. Le 23 décembre 2011. Na invité na biso spécial. Butanzambwana otozali bongo vema kotuna mituna ya makambo oizali ya politique. Butanzambwana oboki ya ozali koyoka azali koloba azali bongo futur candidat ya gouverneur ya ba Congo. Soki mutazali na mutuna atune na sansu wana ekozala pe kaka une bonne occasion soko mutokoti. Mais Butanzambwana na ngatu na mutuna mosusu. Olobi ke malheur ya Afrique. Ezali richesse ya Afrique confirmé yango. Mais sikoyo eloko moko na osali constant ndenge tovali na poto awa na sali constant na tangi ba documentation ebele na tangi ba documentation mosusu ya ba service même ya ba service ya ba yo biso no tovali na États-Unis oyebi bazali ba National Security Council ya ba conseil de sécurité de la nation ya Amérique et ça le département d'État. Par exemple, on a copié cet exemple, il y a National Security Council 200. Et si on a na Babylone, nous comment na Katiwana et comment en 1978 par Brzezinski Ouazali, directeur des cabinets conseiller principal de Obama aujourd'hui. C'était le même poste à Sima qui n'attend pas Jimmy Carter. Dans la documentation, on a comment qui stratégie à n'engeni à séparer à l'homme noir. Mais au Afrique, tu dis que malheur na biso ezali bongo bomengo. Mais na comment on a que na ba Haïti. Na ba ilo nutmi o bato mwindu ba vanda kaza wana ba richesse ta mon côté pétrole te diamant or te l'autre côté ba Jamaïque. Tout ce qui se passe là-bas ils appliquent à mindela zo keneka quoi semer désordre kuna bien que nous soyons mbongo te na kati kuna parce que mbongo eza nango kuna te. Alors quel est le problème vraiment? Biso na Afrique identifier que ça peut-être bomengo. Bongo bango siko bazangi bomengo. Pour la nini mundali kutika bango calmete pendant que National Security Council descend. Oh, nous salinga mon anglais, ils en anglais, ils en na Google, so komiga National Security Council 200. Au monde a n'engeni ba plan basé ko sala pour na bato mwindo. Mais ezali li kambo mususu parce que ceux les abomengo, ba bazala bona bomengo te, fallait bazala quand même à l'aise. Mais pourquoi bazala toujours déranger la terre va aller côté ba vanda calmete? Merci na comparaison au sali d'une façon universelle parce que au moni mutu mwindo kaka na Afrique te mais au moni pe bisika nyonso bazali. Il y a une chose il faut comprendre était États-Unis awa ba mindele bazali awa o baza dominant na côté ya politique, économie, science ba makabu nyonso. Mais il faut reconnaître que ba mindele oyo même si baza awa na États-Unis ba reconnaître toujours Londres qui est Grande-Bretagne place ba uta. Donc makamnyo États-Unis sala kamuta ko sayote eko utaka toujours na Londres. Donc décision à Londres mtiprimaka awa na États-Unis wana ko sala erreur te. So ki oko iko comprendre réalité ona yebisio ozanga pe ko yeba te ke Afrique ba Haïti nyonso tout ça ba Jamaïque nyonso oyo misu na bango pe etalaka toujours l'Afrique. Ce qui Afrique eko iko zala libéré d'une façon ou d'une autre, je vous dis la vérité. Ba Haïti nyonso ba pays nyonso oyo ba koya lisusu ko bondelaka mundele te ke aya kusunga bango na tangu tsunami ebeti kuna tremblement de terre ebeti kuna pa no bwakela mwa litaba moko boye na mwa miliki moko ya ba tiaso ki ba poussière nini na kati wana ba ko bana kotala Afrique et ensuite ko bosa na pete ke Afrique soki efongwani ekozana besoin expertise ya trop et soki Afrique ekozana mayele ba mindele ba yebi yango bien ete bato liboso ba expertise oyo Afrique eko sollicité eko zala bato bazana Haïti. L'exemple que moi je vous donne vers les années 70 avant 70 69 68 moi quand j'étais encore dans l'école primaire na Matadi chez les Kimbangistes na ko yiko yebisa yote ba muta na biso bazali na école secondaire à Matadi ya Tommy Saluzingu wana nous avions des professeurs ba haïtiens bazali ko tangisa wana na Congo central na Matadi wana. Moi je connais très bien Matadi parce que la grandir wana na école primaire na Nyon savana na ba internat na ba Kisantu tout ça. Donc pourquoi l'église Kimbangisa na wana batu bazalaki toujours na source ya bonkulu na biso na wana avant que je ne compare pas l'église Kimbangisa d'aujourd'hui na zana ko lobela oya ya tawana ya source ya ba 60. Pourquoi ba kenaga ko luka ba expert professeur na Haïti? Donc cette question là na tika mo yefongwana mais na lalo baraka ete ba mindele basili ko yeba ete ba noiro bazana côté oya ba Jamaïque baza un peu en avance na niveau intellectuel na ko mona misu musika. Ce sont ces gens là qui influencent aussi nos frères africains pour dire que bino kuna en Afrique bobonga
Et puis pensez aussi à nous autres. Donc dérangement ba mindele na ba Haïti, moi j'ai trop d'amis ya ba Jamaïcains. Ba yebi na bango bien que tout vient de l'Afrique. Bah en effet, ba Jamaïcains tala musique na bango, tala culture na bango, tala kolata na bango ba landa toujours makama Haïti Selassie nani na Éthiopie. C'est pour vous dire que Mundele, frère mon frère, ko sala RRT. Ba yebi te bat ba ko fongola Afrique, ce sont aussi des noirs, ya Caraïbes, ya ba Caraïbes nyonso oyo. Donc nazo musolo antenne. Mingi matondo mingi, vena matondo mingi, balandi ya www.radionbs.com. Tozali bongo en live le 23 décembre 2011. Tozali koyoka bongo mongongo ya mbuta na biso nzambwana wazana kati na biso na studio. Tozali bongo lelo vraiment na table ronde. Tozali bongo en live. Si qu'on a moment où tozali ko batokomi 11h52 East Time aux États-Unis, je crois peut-être na Europe kuna tokoyi kozala na zapina so na montre wa te otala l'ère Europe. Mais apparemment, tu causes à la 20h ou bien 18h à Paris. Contenant un décalage de temps. Alors, balandi bozali ko na biso tozali bongo na mbuta na biso Nzambwana Joaquin. Oyo penza tozali na ye awa oyo bino bozali ko yoka ndenga zali ko expliquer biso vraiment likambo ndenge nini mutuna na tunaki ya likambo ya pasi ya bayindo oyo mwa partout moyindo azali ezaka ka problème. Donc asi ko socialisa biso vraiment solo que likambo ya boyindo ezali likambo ya richesse te. Alors, ndeko na biso Nzambwana, donc c'est que conflit na biso na ba mindele, ezana on n'a rien à voir penza na ba richesse seulement, mais ça a tout à voir avec la continuité de la colonisation de l'homme noir par l'homme blanc, de toute façon, de façon physique, de façon y a richesse, de façon morale, de façon politique, économique et spirituelle. Ou bien nengeni. Bon, il y a des choses. Bisi ya kolanda côté mai ekocholaka. Il faut qu'on reconnaisse, et puis avant de continuer, oh, il y a souka na rata ko yipso na section oh toti ko leka entre makametali ba mindele, pourquoi ils s'intéressent na ba pays ya ba Jamaïque, ba Haïti, ba Koto et tout ça, et ça ba noir mais et ça na richesse peut-être. C'est parce que na banza awa bo comprendre était même Jamaïque on a yokaka. Ba mpungu ba kilsina makama salaka na banza na prena kyango epa na bino et j'ai vérifié que c'est vrai que ba mama ki vita makamba salaka batu wana bango peka bayana ngambo koto ya ba karibu oh non tout ça et makamba salaka ti lelo e yebani même en États-Unis on mutakatoko yebi na New Orleans na États-Unis ba noir bazakuna ya trop makamba salaka ezande mo kana makamba bangolais ba congolais ba nigérien ba salaka donc c'est apparemment c'est vraiment spirituel donc les ababilo comme ça impossible que nous séparer ba noir ba mindele ba tsa soka na mupiko moko. Mais concernant question suka oyo outiko loba awa, il faut yeba ete makambo ekata maka na butu. Mundele aya ko se matérialiser na moyi, avant aya na moyi, ba décision izo maka d'abord na butu. Ayebaka na moyi azana besoin mutuka, ayebaka na moyi azana besoin ko lia ko tambola nzoto ne il faut ezala bien équipé. Ba building ba nini tout ça propriété to mona na poto azana besoin. Mais alors pour comme à niveau de matérialisation physique, il faut d'abord na côté ya spirituel. Parce que Boutou, place dans le bien encore une fois, bah de ce ekatamaka. Si que no soko le bien était colonisation en Afrique, to intérêt à mondele en Afrique, et ça na matérialité, wana oza ko sala erreur. Intérêt est d'abord matérialistique, mais intérêt matérialistique peut écouter qu'on soit bisikate, ce qui a détruit d'abord côté ya esprit. Ya oza ko mona été ba mindele tamba zako yana Afrique kuba yako zwa Congo na data lelo yana makamozole kana na entre kabila na nani biso to zako wela kana moyo to mona ete papa tseke yake ko célébrer kabila yake ko célébrer non na butu bazali jako kataka pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour na diviser batu oyo entre autres culture na bango entre autres bango na bango bayeba na te entre ba tribu na ba tribu ba luba ba swala na ba mongo ba nini tout ça c'est travail d'abord spirituellement ba Rwandais ba ya ba mona ete soki ba tiki boye ba Rwandais congolais ba kozonga na Rwanda ba ya ko déranger donc il faut d'abord déranger de côté spirituel une fois que est commis déranger immédiatement na moi deboza ko mona ete Rwanda supporte le Congo les Français les Belges supportent Kabila boye na boye et puis intérêt matérialistique et ko salema biso bitumba na biso toza ko échouer na date lelo na Congo toza ko travailler tout autour ya physique pour dire que ngana na bongo na Kabila et là il va me prendre comme ministre comme gouverneur il va me payer et puis on s'intéresse maintenant de l'argent on s'intéresse de mituka
on s'intéresse dans ma vie mondaine, mais vie spirituelle en profondeur, tout ça on contacté. Des places où on a été, même dans l'église nabiso, parce que côté na ma politique, tétan côté na ma politique, on va garder Boutou qui est misala qui peut contrôler le pays spirituellement, bango ba côté na bango na côté physique, et c'est ce qui fait que tous ces bango imulunda ce sont des pasteurs, tous ces nani oyo pasteurs na ko tanga ba kombo ko le kabino batu boyebi bango, ils sont là, on va jouer rôle na bango spirituel ya Boutou. Ya kovewe na pays bango subena waka jouer rôle matérialistique ya moi, et c'est ce qui fait que na côté ya molimo na ndenge nyonso tokoki zalela vide na vide richesse moko eza na ngote, et puis maintenant mundele ye aweli côté ya spiritualité ko déranger biso côté wana, et puis tant osia koya na moi carte zobetama facilement. Donc je vous remets l'antenne. Donc intérêt en Afrique eza matérialistique, mais bakoki ko zope matériel te soki ba travail na bo spiritualité na bisote. Donc c'est ça ma réponse. Matondo mingi balandi ya www.radio-nbs.com. Tous abonnons en live le 23 décembre 2011. Oyo vraiment bozali koyoka ezali bongo mongongo ya papa na biso Joaquin oyo asili bongo kolimbola biso penza ke en tout cas soki biso no spectre sili ko ebango ke soki balongi yo nano na molimo te na mosuni pe bakoka yo kolonga yo te yango moni makamno se bandaka na butu et puis ebima bongo na moi ezali kaka concrétisation bi réalisation ya ma décision ezwamaki déjà à l'avance ezali ko la monde moko boye en virtuel ki makamno se salamaki nango déjà à l'avance. Alors sikoyo mbutana biso nzambo na penda eloko niati wana na ye omona vraiment que en tout cas ozongi penda sikoyo na source pena ya mama na likambo o ezali. Alors na ba documentation to sili kotanga na ba histoire ezali ba réalité to yebi que l'Égypte ancienne ezalaki ba noir et l'Égypte ancienne ngo ya yango daki première civilisation et na ba civilisation nyonso eleka na o ezo exister lelo. Aucune civilisation a été aussi dominante et plus puissante que la civilisation égypte. Tu veux autant ma documentation oyo ba correspondance ba ko sala ma entre ba roi ya mindele na ba explorateur na ba missionnaire baza ba yaka kuna ba na biso limba yambo ba correspondance ba ko sala ke ba tuka bato baza na kita mingi bato baza na richesse mingi bato baza na biloko mingi baliaka bien biloko ko lia ngoko baza na ba documentation baza na ba musée au ba correspondance banda ko sala dans l'époque au bazana ba misé na ba France na Angleterre et tout ça ils ont bloqué moko facile taki atmoni atangi. Alors el pesinga eloko moko na mikaniza ke vraiment soki ba longi yote na molimo nengo sikoloba na musuni pe ba kosila kolonga yote yango na politique na biso toza toujours na ba problème parce que tozo ko kolonga te, mais sikoyo eloko nini ezozanga bayindo ba noir nyonso penza ba ko rappeler ko luka ko yeba banzambe oyo kwa koko na bango banaye ko sambela pe oyo babiki Egypte zaki grande puissance. Alors ceux qui nous se dépendara na esprit nengo aussi ko so la biso wana. Alors c'est que ba koko na biso wana Egypte bazaki na quelque sorte en liaison moko boy forte na spiritualité poser ba pesa bango capacité à la puissance. Et puis to yesu na kati ya kwa koko na biso na kati ya Congo. Donc quand je dis Congo, na yebiko yebi na au Congo nyonso, je ne dis pas seulement ya RDC ou ezali colonie belge, mais je parle de Congo. Donc ba yeba ki peke parce que dans quelques places en quelque sorte toi on était belé ba qui en quelque sorte na contact na oyo asalaki mokili oyo apesa baba mayele oyo ko mundela zo kama na mikana na yeki akuti vraiment akuti un royaume vraiment très fort zo comparer on na ba royaume na bango. Alors na abondance akutaki c'est en tout cas penda ba bisa ba mbongo ba millions de dollars pour ba ya ko ça ba relation na bango ba sani ba ambassadeur coûte le premier missionnaire noir azalaki muto utaki na kati ya Rome du Congo. Alors eloko nini ezozanga penza mutuna siku ezali eloko nini penda tokoki kosala ou bien eloko nini ezali kozanga na bayindo po bakende ko découvrir bakoko wana bazalaki kosala nini basalaki politique ndenge nini bana ko sambela ndenge nini tikino mutu oyo bengi mundela iko kosa biso aya ezalaki pena ndenge nini to kosala sikoni awa de place oza komona ba biso ba chrétien toyaka ko swanela na bandeko oyo bazali kolanda nzela ya bokoko et puis ngai ta na kotaka na yebisaka pe bandeko na ngai ba chrétien ke no toza obligé to vanda pe toyoka pe bandeko oyo nini yango eza kosala ete bazalaki moko pe kati na biso ba chrétien mais lelo ba komi ko ndimela mingi ba makamotali ba bokoko. Est-ce que
puissance ya Jésus-Christ eza komona te parmi biso ba chrétien po ete bato oyo baba na kokoma na makambo ebele ke baza na raison. Ma réponse était claire que totiana nous par exemple nkolo Yesu na pembeni, nzambe na pembeni, croyance nyonso spirituelle na pembeni, to yaka d'abord na simple style to culture na biso ya bakoko po to coller un peu makambo etali ya butu ke makambo etali molimo. Vous trouverez que na culture na biso bino boza na avance koto ke ngai que moralité ezalaki sorte éducation moko ezalaki naturelle et obligatoire na ba village nyonso place nyonso chef du village azali il faut alakisa bokasite na ye ya ko préparer bana à partir kaka tangu baza ko respecter nature. Par exemple banyama kaka ya pamba na tana biso okoki kozwa soso te ke ozotokisa mai na yo kuna epi ozwi soso kaka oke kokotisa na kati ya mai ya moto na tango esali nini eza ko mai eza kotoka ya moto. Tu ne peux pas le faire. Soki osali yango automatiquement yo mutu wana okozala pénalisé na kati ya famille na kati ya libota na kati ya village bakobenda yo na pembeni po ozala questionner likambo ya boye euti wapi pozwa eloko oyo ezali na bomoi eza na makila eza na âme okene ko faire souffrir oyo avant oboma yango olia yango biloko boye il y avait des cérémonies ezali ko se passer. Elingi loba ete soki mwana mutu na mabele ozali jako kola avec bobangi ya nature koyeba ko respecter eloko oyo emonaka pasi immédiatement sans le savoir okomi pe ko respecter nzambe parce que awa nzambe même na Bible alobi yango te. J'ai créé l'homme à mon image, donc l'homme lui-même me représente. Mais ce qu'on a le respect à mungai, à moninga no muzute. Comment tu vas dire que olingaka nani nzambe? Simple loi ya nature kaka oyo na Congo tokomi kozangela yango place oyo mutu aza capable kozwa moninga na ye mutu asali mabe ya ABCD kozwa pe pine batumbiye o batie kolie batie moto baza kozikisa ye. Quelle que soit infraction asali yo muntu okoki koza na moralité ya boyete parce que na pesi bien exemple na bakoko na biso okoki ko masoso kaka zwambe ni kata epika na kumoko nga et puis amoni pasite akufi mais okoki ko boma nyama te na malembe kaza ko sentir peine to pasi. Le respect ya nature pona ngai na tabo koko na biso soki to ko reconnaître que ezalaka na degré moko supérieur que niveau auto comme na yango to longola komba Jésus to longola komba nzambe kaka wana ya pamba ekomi ko sala ete mundele a profiter na manque ya ko garder ko sauvegarder culture na biso wana obisumo to bungisa et puis mundele siko akomi ko ya ko dominer sur biso parce que mundele apparemment même un prisonnier o aza condamné à mort na dernière minute avant ma bomaye aza na droit ya biloko ya kolia biso ba ministre na biso présidence na biso gouvernement na biso azoko privé même simple mai ya pamba ya mwana amela na Congo na mboka oyo tondi ba mai na ba source na ba angle nyonso eza déjà crime contre la société et mundele azana force moko te ayeko déranger biso te ayeko dominer biso pete mais biso moko to kusumuki na place to kayeko zalela vide etikali bo mutu et sini biso et puis to komi ko mona kete mundele ayeko déranger biso. L'homme blanc ne nous a pas dérangé, c'est nous-mêmes qui nous sommes éloignés loin des lois naturelles. À vous mon frère. Matondo mingi en tout cas matondo mingi na réponse sur ko pesa biso balandi bozali koyoka bozali ko social pas bosi ko zala lelo tozali bongo pena le 23 décembre 2011 photo za la sikona bangonga entre 19h ngazan États-Unis 12h05 Tourosa peut-être bangonga entre 18h ou 19h ou même 18h ou 19h en tout cas j'en zappe na sur thème na ngonga Europe il y a Air de Paris mais tozali penza en live na www.radionabiso.nbs.com ou tozali bongo invité na biso spécial papa Zambwana Joaquin ou tozali bongo penza na mesa tozali kolobela bongo vraiment tozali table ronde tozali kolobela penza baba makambo nyonso oyo yo ozali bongo koyoka mbutana biso Zambwana azali koloba. En tout cas bandeko balandi o bozali kolanda biso na poko ya lelo bozali koyoka pe bozali kolanda. Alors papa na rotuna susu mutuna mosusu yo osile kolanda biso ke en tout cas Kabila wana ndenge ozali obaki na biso ke Kabila wana ndenge ozali to ozali komona ye wana yo aussi au dépasser niveau ya komona kaye ozali komona bitumba oyo ezali anti mundele na moyindo.
Alors motuna nanga ezali boye pona tozokende penza onzelo muzuma biso tozokenda mozindo alikamuto ba makambo nini olobi na biso penza ki bitumba ngo ezali na molili olobi na biso ba pasteur wana fallait ba sambelaka bakende kobunda na molili bango bazobunda kaka na matérialisme yango ezali kopesa bongo vraiment kokoso na kati. Alors toyebi na kati na bila Afrika na surtout na mboka ya Congo mamuno ezali kosala mundele ayeli biso oyo tobengi bongo asambelaka toyebi ke mundele asambelaka puye mutu ayelaki biso Bible na 1480 la biso kosambela na ndenge oyo toyebi na mokolo na lelo na écriture romaine écriture arabe te chinois te juif te russe te mais écriture romaine o ba yeko yo biso toyeko kokota nango toyeko li tobandi kotanga banini est-ce que ezali te ke biso bango bazali kobelela Yesu malamu biso zali kobelela malamu te obi tozali toyebi kobelela bien te obi tozali kobelela nde malamu te. Est-ce que problème za teta mususu to bosani to bayiko sa obayeko si biso nenga kobelela est-ce que tozobelela Yesu malamu ou tozobelela Yesu mabe yango toza conséquence makambo parce que bango pa na bango po nzete ya manga mukoko soko somi manga na Brazzaville okati Kinshasa olie manga ozimbu maana ololi na kati ya Brazzaville na kati ya Kinshasa omona ke kobota kaka susu mango yo sombaki kuna o yaki naona ngambo pour les mêmes fruits o ezalaki koto yango peke ko makoto so koto ezalaki mbala ezalaki manga ya mabele manzombo tango olona ngompe na Kinshasa na siko zalaka manga mabele manzombo ikoko changer te alors mundele pe azo sambela awa atongi asali makabnyos abina bino bota ndenga na sali biso pe toyeto zwimbu mawana tokepe kolona kuna mais tozomona kizo simba te est-ce que biso toyekoli to copier mabe tozobenga mabe ou tozobela mabe ou tozobela ndenge fali pa tobelela ezali kamupena nini na kati na parce que ye aloni mbuma kaka wana eboti sikofomi tu na filmer erreur ya parce que mbuma kaka yango erreur eza na filmer ou bien erreur eza na mabele est-ce que erreur ezali na kobelela ou bien erreur ezali na koyamba te erreur eza wapi puisque bitumba ngo fobi ya molimo fo abunda na bona molili bato ba okende kuna na sela molili na fo babelela ka bato parce que mindela bakenda babelela biso sukota to okende kuna pe foto belela alors babela biso kombo ezali moko to foto belela kaka Jésus yango na biso to tshela kota bitumba kombo ka yango wana foto belela ka wana parce que bango babela ka wana baba baso biso to belela ka oyo biso to ndiko belela ka wana sikoyo pour nini biso tozali kobela tozozwa ndenge mamba zuite et tozobela est-ce que tozobela penza bien est-ce que copier bien est-ce que ça mauvais copier tozosala mutuna ezongi pana yo matoni. Merci pour mutuna d'abord apparemment au collègue on a ba pasteur oyo ba comme associé na politico administrative ya Congo wana nena ko sukisala kuna mais en attendant to balena no rapidement oyo to lobaka ete sokoza ko lakisa mutu musapi moko yebaka ete 3 misapi ezongeli epa na yomoko elingo bake ya trop de responsabilité ezala na mutu oyo azala toujours accusant na ko vivre na libota na ngana bana na ngai j'ai aussi constaté que mwana oyo ayewela oya ko funda rapport ya mabe contre ngana ye mingi mwana wana soko contrôler bien ozuta na yo parents comment était yende mutazana faute akoipe ko ya ko lela ko babitingabu soko za mayete okukanisa ete babeti do naki no kubeta sumwana msume soko sali ba investigation na malembe ko ya ko mwana wana azape na faute alors place entre ba mindele na Jésus batu mwindo na ko adopter Jésus oyo ba mindele ba yela kibiso ndenge butsaka yango il faut bomona ete na makambo oyo tali Congo na échec ya tozako kena yango na koloba ete papa ki atoko yoza na États-Unis merci ke biso nous bana ya diaspora moko atika na simate ndo soki to aboki comme risque ya fait un bon voyage soko za mwana ya matadi kaka wana to ya kisangani nano bima na Congo te je peux bien comprendre mais okomona ete mutuna na koza nango na kozela réponse note na ko répondre ngo na yebite soke ina zamba na biso par exemple na ba Congo na munduki na yo soki okwa koboma ata mboloko moko ekio kepena ozongi na mboloko mais awa na États-Unis na Allemagne ba pays nous bale onga na bi très bien na simanda kuna abalièvre bayaka awa na koiko za kutu nzete te carottes kaka so na boîte ngo to lipa ba koya na kozwa yango na porte na ba ekirei place nga na vandi bayaka ti na kata ndako na ba porte kana hiver c'est pour vous dire que pourquoi biso tozana bazamba minene mekene ko luka mboloko oza ko mona yete alors que awa ngana wiko yesu so na zimutu kana na New York
il faut na sala attention na ba place musu ba kotia signal ke ba mboloko bazali awa yo chauffeur ba kotanga ke ba mboloko basali sa ba accident na kotia Maryland baza ya trop batu ba bomaka bango non il se promène comme ça librement et l'ingénieur va être mundele déjà à partir de nature kaka ya pamba respect na ye eza komonana na banzete mundele ma place ngala zali kamo ko ba uti ko deviwa baza ko towanga bandako eloko liboso va bandako eya ba tietete ba pelouse ba nini tout ça pona érosion ezala protéger banzete pona kimpose ezala wana na moi place amke bana basakana ka ba plage donc tout ceci eza ko funda et je trouve un certain respect ya mundele na nature ya mundele na muninga na mutu oye na Bible mokana Jacques elobi ete foi sans acte est à zéro. Et l'ingénieur va être Ozwa Jésus et pas mundele. Ozwa Jésus et pas batumwindo. Il commençons d'abord par des lois naturelles. Testons d'abord les lois naturelles dans notre environnement. Ce qui est environnement na biso ba loi naturelle toza ko garder yango te automatiquement Jésus ne peut pas travailler avec vous autres. Voilà pourquoi na répondre que pour mundele na culture na bango na milieu na bango Jésus a komona ba œuvre kitoko et puis le même Jésus na milieu eza ko marcher. C'est parce que même Jésus est contre l'anti-naturel. Donc ce qu'on respecte la nature te Jésus peut à cause la kanayote na vie na il n'y a pas de corruption chez Jésus. Pour nangai problème na biso eza Jésus te mais problème c'est nous ne voulons pas aussi respecter Jésus. Tout ce bango imulunda na yebisi bino lokola bakabila amoni bango ke bazana bango pe na respect na Jésus ngo balobelaka te asombi bango akena nkamba to yoki bien na yebi na makamzo ka nkamba te ba tutonaza ko yo pe na ligne kuna mais ce que ça ko lekelaka na modèle eza ko lekelaka il y a un grand danger aussi pour tous ces papa spirituels ya ko collaboraka na batu o elingo ba te soki yo za na salité na maboko na yo oye na pembe na nga et puis komi masana na zupe salité na yo na zupe solo na yo. Donc le problème qui se passe ici na Congo eza rien à voir na mundele ko yeba Jésus ko leka sino ki mundele belé pe kutu basambela kana bango te mais ko kanisa basambela ka pourquoi parce que les actes ba action na bango ko tambula na bango face à la nature face à moninga na mutu eza ko funda moralité na degré et ko ka biso na tango ya kala bakoko na ce qui bazaka nango bien sûr que ko leka ba mundele oui ezalaka voilà pourquoi les choses marchaient. Donc to kama mapenza na makamotali Jésus te lelo mais ton karma makamotali to se tester devant la nature. Est-ce que nous respectons la nature? Si nous avons respecté la nature, la nature est allée contre nous. Et maintenant, l'homme qui respecte la nature voit le Congo que c'est un bon terrain. Voilà pourquoi bazo tenter ko ya ko zo ngo pobini ba nkolo nango doza pe ko ba valeur nango te eputo komi contre mundele mais dit otiki kano e fongwana otiki clé wana mutu ko ya démarrer ngwa kena ye à vous l'antenne. Matondo mingi penza mbuta na biso bosili koyoka ndenge zali ko expliquer penza tozali lelo pena le 23 décembre 2011 to komisi Congo à 14 minutes l'après-midi tozali bongo vraiment en direct na www.radionbs.com